www.congofrance.com. Kozwa elongi sozi ya wera koche na clip pona nini ya kokala mutu te jeune wana tosuye par rapport elongi na ye elongi ne kokani na nzembo oyo tosali po balobi nazobeta yango parce que soki balobi retourner film à Lumumba il faut ozala na suki no kata ligne na vie claire tourner clip avie jaloux on a jaloux faut toluka elongi ya mutu mo eza na bizaleli wana yango bayaki 160 mais oui bato bayaki 160 quelque pour na figure elongi wana totali na nzembo na biso elonga jeune ekokani yaka ni vitesse batie bango bazobondela bango bayembisi bango ebele po baza na capacité niveau wana te bazo obligé basala musala bien parce que bawutse pas Jésus ozo comprendre bawutse pas Jésus tant bakie kuna au moins te bayembisi ba misena bango te batala musu ba kimi obakisi batala ka fete be po tolera ba na niveau yango mo niveau le rara ndenge leki wana nazo regrette po biloko yango esimba te mama nanga kenda papa nanga kaboye ba biloko wana e biloko otaka na miso ginga na tsaki nzembo Congo France Bisona bango bango na bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko congofrance.com. vous tous qui nous suivez sur www.congofrance.com qui t'a la tala nena bien au mikolo parce que sur le kia wa te kebape au souka na moi na système pour mon qu'il comprendre que les gars de passer information faisant na Congo France. Merci de votre fidélité. Donc nous sommes vraiment ensemble. Donc tout pour ça na biso na ko zora makaos na couloir. Votre thème à tout sur le moment que makaos bonne santé. Santé pepele kande batutu ba mona. Bata Paris bata ziuna na Chine donc bata Afrique biso moko awa et puis bato océanique non tranquille toujours les kimi litalara Jésus de Niance moto ya mbonika boronina azo façonner masole ça la ndenge ça donc on est là tranquille. Les 12 déjà les 12 na Château Rouge l'orus la congolaise a benga et bisinga et Boujaki vraiment sortie officielle il y a dérangement mais awan masolozo mais la makaos qu'est-ce qui se passe? Bon awa masolozo mais la témonie awa ndeza sikoyo base sikoyo ya masolo et bon ipena il faut bakawe beta manena kisasa po poto batuna on a kisasa nani kuna zo beta batu oh Jésus de Niance beaucoup na babeta batu de terre ala awa yango moni tozo landela bato bazo okima robwa bilo on a bango bazo changer badate poto ebisa bango geno to relaxa bango musique ndenge zala mais musique agrément c'est leki makaos pour niko landa bato biso grimace te biso ne mutu ko et alors on déranger nga na classe le roi la loba na ngate au zelo na simekol biso ba no panzela biso seleke na simekol o manque muta muini mo bonatique au zelo na simekol so bo bimira bo pa ya mo biso to ali banda simekol ozela pour que ne pas être zonge pas makaos quelque part tant tout ça la maramboyo tous on rend moi sima bato ba tala biso à travers le monde on a besoin d'information on a besoin d'actualité. Tu as dit que le roi de la foire au Boaka, Ballon Monsieur Mebele, Kofi Olomide, je crois que ça pour ça qui déjà et tout. Décembre le 20, déjà lobby, Bandagobaos de la sortie officielle, mais il y a un dérangement, il y a un dérangé bateau. Kozo et longa sozi à Ouera, coach na clip pour l'année. Il y a un moutouté. Je nous en ai par rapport à l'onginae. Et l'onginae kokani na nzembo tosali. Pour Balobi, nazo betango parce que ce balobi retourner film à Lumumba il faut en suki no kataline na vie claire pour te rotala ya Lumumba donc si on tourner film Mobutu faut luka nzeta koyiwana na kannaye et puis na ba safari bo mona ke kukungwendu ye wana tourner clip avie jaloux on a jaloux faut luka longa mutu mo za na bizaleli wana yango bayaki 160 mais oui bato bayaki 160 quelque pour na figure elongi wana totali na nzembo na biso elonga jeune ekokani yaka tobendi mbala moko tala mambo esali akokana na mutu te akokana lisolo nzembo tobeti bato basala confusion akokana mutu te jeune wana tu appelles belle à ma cause de toutes les questions non jeune wana d'ailleurs azade mutu abandonu te jeune wana aza soki moswahili soki ya isiro kuna donc ça n'a rien à voir poso oza mutu fo bozala ekolo moko. Ouais, c'est un peu ça. On s'est tracé. Et ça par rapport à l'isolo, nzembo to sala ke kokane longa mutu wana yango moto bimisi.
biso to innovera bato ba déclarer ki trop ba artiste bo salarié émission film mo kabelo mini jupe bo l'année na sima on to bité photo full la siko ba jo ba noko bena ba zongo ba figurant clip en mona na robe nga sema yaka et le pepele quoi donc bon voilà donc actualité za moko ba départ pe comme belé ba te belé balé na kombo na Freddy Makaouz ba départ ba tu na groupe Ferrego là yo za la base songi na pe na Ferrego là ça li que lo ba Nicodème ba kende ba na clé ba kende ba Bercy moi na ba kende mais pas si pour na yo na muté mabe na yo wana ba ndeko place ba kei ba kena entreprise ya munene ba sepeli ba pesa ba nzembo côté là ba na musika na maloba ba loba sur yo et ça la rondelle ya libosolo na loba ngana na muta ba songi te et puis naza malgré naza service moko naza service spécial à Jésus de Nyons naza le rôle amoura dans la garde présidentielle au monde soli kamboye quoi ya rambala moko na garde présidentielle donc ba loba ngo ndenge zalara mais réalité venait ça bongo te ezana batuné na beta to bengana misusu bazala chasser pour na conduite médiocre o ezala lo école masamba okoza maele conduite médiocre na ba point na to bengana o continuer hier ozo comprendre non mon abiso to zola bo so muta to ko oyemba su bien te ozo ko oyemba bien te ozo créer te to bengana o awa ya la lo équipe football ata ba bi ko mono Messi so ki balo lo ko raisouté public rebetelo bima ba lo joueur wala compétent na minute wana biso to la siko bongo ba bulongo ndenge za ndenge wana te et puis biso so la musique te amitié o ki ngandi to mesala na e ngana za marka uzme to sala no la kata ka o mona ba na ba CD ba John Benson ba guitariste Gaillard ya ba state kuna au travail ba jazz ba classique de ora ba on na studio beta répété obi beta la na studio mais non marka uzne za boye ada miaka ba guitariste do ba poto so ba hotela ba mutu wa beta de sia donc na biso wana salaki ba arme ba faible on a beta bon wana na boye na ko sa watuma kale zo comprendre ngane na boye na kipa mundaliboma sila wana ko la nation wana dala liboma na la nom daliboma po badaliboma tangu guerre ba kadogo kotaki ba rebelle musuba kotaka na système maboma o mona mutu wa liboma lo babilo balo babo kipete na kipa na bomaye kimbe kota na mboka ba bata ba système rebelle ya mo yi ba ngaluka ba idéologie mo prématurée parce que c'est simba de idéologie no c'est là ndilora mara usubena bona age na alors prestation bande kona c'est vrai sans polémique en tout cas na ngauza polémique te na ba émission nanga mais prestation bano bino bobimisi c'est vrai que le ba lobby que ba ken entreprise à munene mais ne ba prester na wongi musique à maison mère yo ta que directeur artistique oyo coach ki bango salon den wana ba bana ngai baza bana ngai omoni vitesse batse bango bazo bondela bango bayembisi bango ebele po baza na capacité niveau wana te bazo obligé basala musala bien parce que ba wutse pas Jésus ozo comprendre ba wutse pas Jésus tant ba kekuna omonte bayembisi na ba misena bango te batala musuba kimi obakisi batala ga FCDB po tolera ba on niveau yango mon niveau les rara ndenge legi wana po to tato lo bala munoko tolega ba on musala prévenez totinda ibango wana ya te balongwa kiteza aide humanitaire orchestre wana linga yokufa total ezalo wa baloso batinda wana ba est so guerre yali que non faut tinda ba casque be faut tinda masangu zakao yango yo te na lo basuko vérité pour so rotso mona ba utiliser bango belé par rapport à misena bango donc ningo lo bageno bazana capacité wana po ba utina mais batina formation pour formation za place leader azo former bato azo yemba ba vocal ba musicien na ye mutu azo koyemba vocal ba musicien na te formation te wana comme autodidacte donc eza le rôle ozo sala diplôme à mayuya ozo mériter te ozo comprendre biso sigo awa omona capacité za na vitesse ya musala ezo kenena maloba ezo kenena tout donc eza bazo obligé ba palpiter bango nde ba palpiter bango batikela bango banzembo wana eza normal po ba utse pa la biso on a jalousie te jalousie te wa bana ngai bana ngai directeur artistique na bona l'accès musala bien ba ke ba longoli ba na poste so tali ba mona misu ba tele pembe ba leader wana pembe donc ngo l'accès que no musala o la l'accès ki bango il ragi bien nous on comprendre que bien yango ndengo wana nde ba palpiter wana mais nazo regretter po bilo yango esimba te mama na ngai nda ba bona nga kaboye ba biloko wana e biloko otara na miso ginga na tsaki nzembo po banzembo yali nzembo po pena stema yo mwasi na ye na piste
babi na rumba keba banza muswala ga yoka lima baninga makaos lima ka bato ngana boyite lima te pone ezalo wolo kotinda elelo abeta la Barcelona otsabite malgré ça ba 9B ozo on est à Barça lobi maison mais à Barça boti no équipe muke Barça te nazolo basiko ba joueur actuel obeta na équipe mo esila ozo comprendre équipe mo esila les équipe mo tina lelo o lelo soko bimilo na terrain otuni bana joueur préféré na bino nani ba Messi Cristiano Ronaldo jamais ba otanga ndai o Socrates sera Maradona o yogede nere ba Chelsea de Nias Bali so roté ba artiste ni ba kangimbo va faire gola moi mo yeda osu ba rota ba petit frère na misu ba za mikemike c'est tout donc c'est ça donc merci parce que ba télévision à travers le monde merci beaucoup donc na Noël qui te black de don on a pour de bavé hein na tigre ton ça bavé na ça bavé na Noël qui te black de don hier azali sponsor légal à Franck Stemai merci beaucoup c'est lui qu'on appelle bien sûr salon français FBS na Kentish Town à Londres merci à Yvette Congolo. Ah, donc, Yvette Congolo A, moi c'est à Poto Kala, merci à Djomou Congolo le prince, je n'oublie jamais bien sûr honorable Papi Diambouana qui nous suit, et puis sans oublier Alain Poincaré, le patron, il y a Africa Shop exotique, hein, prod, donc on est ensemble. Merci également à celui qu'on appelle bien sûr Alain Dinamo Moutambongo Mouninga Naote, et Anton Bengani, le vrai Real de Madrid. Merci beaucoup également à Dikembers Bakalinga. Ah, bien sûr le brésilien. Merci également à Bébé Joyce Dipumba le patron. Moi on a patron dans la boss nanga. Bébé Joyce Dipumba. Merci également à King Giorgio le sultan des Dibla. Bino Tibote la Bisso Sandrine la Martina. Et puis fille Moroboé Arana Allemagne. Comme les Sandrine la Martina. Martine c'est naturel. En tout cas moi ça bon non mon até sans dérangement il y a beaucoup pour faire. Ah ya na biso wana baza ba gaulois. ba gauloise bena na ba gauloise akanda donc bien la Martina na yeba ete neni moi c'est qui tourne non la faut yeba so bo longi na to yeba te faut ça le foro yeba ta fille naturel hein nous te boya na nini agi toko amunene te amukepete ata imo tiedi na obenga ta tiedi parce que bino pawa bolandi la lipe battu na badate na ba changer na badate bino bo changer la na sorti biso album te dérangement faut ça musala so muta kimi ko boira date wana mais c'est le 20 to zela te le 20 bon yango titre la ngada dérangement il faut que de etungisa ne raba te musique la boita to créer yango c'est ça la nouvelle technologie musicale dérangement sigo date ne date c'était la soki ba bimisi to bimisi na kisasa pona poto de ato boaki bato bazo ko boira te poto benga ba koyebisa yo mamu dérangement ça le 12 Château Rouge tombé, tout n'a dit sur la London, tout n'a Francis, le Tumba Royebisa, tout n'a donc ça, tout n'a Rista, mon à Paris, Batutu, hein, Barigo Mobile en Hollande, on a tout n'a bango Royebisa, Batongali, on a Canada, sur tout n'y bango aussi, comme un donc, disque, on a, et ça dérangement, awa Batbamo Kima, Bana Poto, Bana Londres, Badat, Batiagi, Awa, Bakimi, Bazola, na Boutou, Baliba comme ça, single, Bobby Missa, le bomb, n'est pas Kanai Bobby Missa, Bozo Bangani. Oh on a bisa bango. Vous avez musique pour na bato. Boto sala bola banyama. Musique pour ça programme orchestre na bino quand même. Ouais, tiens. Au moins il calcule ba sala pour na biso. Soit des que non sort de sali boye Jésus de nuance orchestre. Nyo to la sa bango sigo que non bozo sigo kimaki nkaga. Eloko mbuta mwini. Ba za bilo ba koko lunda, bilo ba koko. Ah. Ba ola bilo ba. On a DJ Swag final. Donc vous avez précisé tout à l'heure, donc bon c'est vraiment place Moura bien cadre bien. Vous précisez vous avez un Freddy Macaouz, mais pourquoi un mouvement dernier? Là il faut que l'Afrique du Sud et puis c'est pas libre même c'est le scram. Bon, na banana nous pour puis ça va tout battre simba que non orchestre na bango faire rigole à Jésus de Niance. Les orchestres va répétition, orchestre monsieur tikala ra pour la théorie. Biso orchestre munene ba bimaraté répétition na répétition. So il voyage moi basangani babeti développer ba ke États-Unis sans mon mboko et comme $5 bana Paris bana Londres et comment OK na Jafar na bon marché au beti développer ba misolo visa si ko biso orchestre bimante so 4 personnes bo bimi mo 5 bogele na TV to uti nini te bo uti te on est dans musique déplacement orchestre bimara mutangongi drummer guitariste soliste nani o basangani ba bimba ke il y a un moment où il y a une délégation à 47 personnes. 47 personnes. Ouais. Et bel été.
te ça ba kanda to zo contrat to kabeli pe bango ndambo pour que c'est ba rep na ba rep pour mon que ba sila tala pena date so mon que c'est calendrier na bango répétition rep orchestre faut ko ta anji le bimi ya mon système so to bimate bo seli musique mo ko développer o to bimaki orchestre ou ta kité orchestre ya la kisasa vous comprenez on biso to déplacer to za na Dirba to za na Cape Town to za na Pretoria donc batu to za na Jobu ngota ba yofil wana batu to balinga biso en tout cas to so ya wana le 24 temps to za wana mbala moko prestation libela batu batimba ke masolo nde eza grave dérangement car ande na lobaki ba misusu bazo boka album na Sony to pekisa balinga koyoka te na loba to pekisa balinga koyoka te au mona mamuto sala na musique congolaise pour place bango bazalaka to yebi mais bango ba place biso to ati place bango bazalaka to yebi yango moni bena kia ata munda yembeli biscuit yo simbate ata yembeli bière petite carte yo simbate zelo o petite carte na biso au mona mambo esala au mona makam dérangement ko sala donc ça pour qu'on se faire voir c'est ça pour to lingine musala on a to betre ngo pena to lela ngo linu o bato sala ba linga fi rigola ba linga Jésus de nuances donc ça ra pour na musala yango moni ya sala esclave à travail ba résister yango wana bazan na 5 titres bazan na dérangement bazan na vieux jaloux bazan na loela bazan na pilipili nzamba Baudelaire kuyena panzi likolo oh zo sala cartonné na mikili dezo la tindelenga Francis bozo tindelenga ba image ba ne chapinde na WhatsApp natala mias ne zo kende kuna yalaki somo yo sakanati super donc monsieur surtout que le temps kende ko beta concert vraiment musana biso sala ga yango yo donc mon patron monsieur Josué Didi Dipumba merci beaucoup en tout cas mes respects parce que sans yo marambo mawatro oza visionnaire à makasi et puis toujours molende na musala tu travailles ngana tam zuti ba 4 heures. Bossa bon nazala te merci à Junior Boukson Boukassa Ampero et puis na bossa de tout chemin mais na Romain Moukadi on est toujours ensemble MKL et puis merci également à celle qu'on appelle bien sûr Karine Elambi la lumière des Stakang tout le monde a sur avant ça staff maintenant na longo sous Kunzardo Kunzardo Zobela na dérangement voné ali batu bazu de disque na pona na bimi bazo général tumbazo bela ndega ndo mona nazo pesa bonne guérison na chief ya BCBG Sega Mino Maniata yé pas obela mais baba chéra tu lubumbashi les te pas sepeli Sega obela ya gebeta pour mbongo ya route na soin traitement et utara na ndelo ya mon pe biso mon état to sali dérangement général à la maladie to ko kanga maboko te to ko tek studio générique ya dérangement eza voix générale et tumbeza te mais la générique précédente soit na monsieur Ali voix les allés donc comment ça Bastaf rapidement donc Bastaf nous vend ça batutu ya monde entier na pesi wa mbote na kenon kuna na Finlande pays Scandinavie na kenon na Finlande donc na Finlande kuna na zomo na bena Pedro Pembele irlandais ya maman donc Pedro Pembele finlandais bena donc maman Anna Maria kala mingi te toroya to kota batu to keti ba swed kotala yo mbala mona okita mbala moko na Paris Diezola Francis Bozo l'international ne chapindi Martas Masinda et lamba en tout cas kilométrage 00 wana eza kitoko makemba la mona New York lycée Ngwani donc le Bogart de New York na pesi mbote na Francis Lutumba donc en direct azola nanga na pesi mbote donc Sigazali na okita na fruit ici on appelle ça d'idée chombo producteur ozo bing ça kuna petit Jésus Fabrice Zombi na Jubek na Bosanité Manik Sindani na pesa mbote lisusu na Tucson de Wolo président Tucson de Wolo donc na ebité yo ebije la échange na moté to sala ra ndenge zalaka et puis yo ebije la échange na moté to sala ra ndenge zalaka et puis Star Pedro ba sentiment et Lorette Massala Star Pedro na robosa na jamais Timbara talara yo depuis na pesi mbote na Sunita Ikenge puis le véritable code de la Costa couleur na minute en Arabie Saoudite en désert à Sahara na ba chameau yena madame naï le véritable code à Mboko yo les patrons donc non na santa été hein à l'arpena
Karambang. L'équipe a tout à la TV donc hier à so coûter nos sentir non à quoi d'amboga Comme na boka costa couleur na boka au molele pour na marque Ouz na sentir. Tu na sentir na koti Marambang. Sentir donc hier costa couleur quand nous lobby bo ici déjà. Ils ont enregistré malamo au monde ma solo ya sima. Hier ma sécurité. Et puis on peut s'en on a dit nos fantasmes ilunga. Gloire Ntsai Crédit Lyonnais. Échanger tes dérangements yango wana Crédit Lyonnais quand on est au soleil ma solo et zalande wana batutu balinga biso batutu batale la biso Jésus de nuances ni kaboronina to ebisaki bango dérangement ezoroya tant dérangement comme merci na kende boyamba qui surtout na base solide babera de presse des amunda et donc ça tout le monde a image Aris Ntsamu tout le monde a image Trésor Pembele en direct de Bella Trésor Pembele sera lobby à réaliser na mona va preuve voilà puis donc masolo pendant les aboués tous na biso na mingi ya kolobate po biso musalande oyo wapi disque yango na bato bazo consommer ngo ba clip kitoko nzembo kitoko bobi misalbum lo rabo tsaki tembe na Jésus de nuance o ngana oloba émission bo bomba ngo tous no deuxième émission Bango pena. tant album comme e beti to yo sala bilan recette côté générique point côté nini point maman on va directeur Blaise Polo et Poli. On a fait la raille. Blaise Polo c'est directeur bah la face comme bien la moment du clip a bien les sous donc des gars paraissent à tomber Londres a tombé donc choqué là donc choqué là de Londres na Bossonioté na Gérard Boussabou na Londres massa na parti électro donc boyebi ndenge ezalaka Kim ezali ngana komiso sema. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Au pêcher en plein concert donc je sais Agilobi Agilobi Kaye pena donc to Luka Jésus. Tout ça na finale là ça bien. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup à Fiston Bowell massa na ngai donc kitoko trop na leli donc Fiston Bowell mais aussi ayera Fiston Bowell na Noël Okito Black dedans pour ça ba jeter Fiston Bowell va mtsaka batouana Fiston Bowell donc Noël Okito Fiston Bowell wala baza ba kokodikoko ya masolo ya bana poto en tout cas tina beti sete bo na yebi tant na obeta sete bo na yebi ngana beta sete bi betela te ngana na meniser te sete na ngana sete mo ba barara Jésus kuruzi de ba sete ya minene donc merci beaucoup nous sommes à la fin merci Red de Chipamba donc ngana wa accompagner comme Marc Aouz donc na bien salut bien quoi merci beaucoup Red Chipamba merci mon boss message de Didi Pumba Junior Bookson Bouka Sampero non c'est là bas plan il s'en va bien allez au revoir